Partout jiba no allez comment jiba ko jiba ko sala kimaye jiba ko sala boy ozomona ke apesa muninga ka pasi muninga en plein concession nenga jiba no mabongo so tension e mataki akwa ile ko la papa wemba donc biso to perdre ba musicien liko ba politicien mboka la perdre ba Nicolas ba politicien mboka oyo to perdre kaka ba musicien un jibe pia pas avec un docteur azalaki wana te docteur azalaki so akoyaki so ki akoyaki ya on senga na ba musicien botambola na ba docteur jibe tension matie abanu mela mai ebele abanu ko mela mai ebele so attention batuni ba pekisi na masara na ina prison comment le banane te masara sabima makama c'est sila wa moi sila ba sila masara azai bazwa ebima te caméra za innocent caméra c'est ko détourner mbonga Congo te Genda ezaki mo erreur mo erreur nini 50 millions so 500 000 te wala za erreur ça le makiana tango ba juge ba comprendre que caméra za innocent ne ba bimisa caméra ba bimisa masaro ba bimisa bien père wana na père na Jamal na Jamal pe ba bimisa Jamal na mito aza ke États-Unis azonga mboka na ke na zonga mboka ke na États-Unis aoya su Congo po atonga izine nene izine ka Congo. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemaram. Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre à travers cette émission. Rendez-vous valable. Bonjour, Naba Jalou, bonjour, Naba Yini, bonjour, Naba Damité Mali Kundu. La paix vino mbote, boumela. Bonjour, nabato bali ko pesa chance te na kin France. Bonjour, nabato pesa Erzum ba chance te yani ko ngé chance te. La paix vino mbote. Merci pe na ba balinga biso, bo la confiance, bo pesa biso confiance en tout cas bo tala biso. Kimia. Et ngiro mabota moabino, bo se belé bo tala biso toujours na kati émission na biso. Rendez-vous valable. Je reçois pour vous mon confrère Erzum Bayo, to me kapé ko sola. Jibem piana za kawa. Concert na ye ayaki mo concert mo privé na fête mais fête wana bakuta na caméra bien ami da pembeni to solango avec Erzumba na pesi mbote ya merci beaucoup Yani Wenge merci na bandeko nyonso balanda biso merci na peuple congolais merci na ba jaloux merci na ba ini nyonso oyo ba lingaka biso to kende liboso te ata bozo finga bozo tonga biso musala biso kaka yango yo tozo kende liboso. Merci beaucoup na mon sponsor Mohamed Moleka président ba homme d'affaires nyonso balobi mbanza toujours bon moko mbanza oye Mohamed Moleka président. Merci beaucoup na Trésor Mouchi à dollar, Trésor Mouchi à dollar. Trois fois King Kabo, hein, sans oublier le millionnaire Yannick Ekinia. On est toujours ensemble. Merci beaucoup. Arrivé à Jibem Piana Awa, parce que tout a bien parce que qui m'ont arrêté, arrivé à Jibem Piana, c'était waouh, c'était du bon. Marguerite Jibem Piana ayaki concert moro privé. Moni batwa betayi mabaku o Jibem Piana aza mutema mabe Jibem Piana ko a cette petite population te Afrique du Sud eza na nzala ya Jibem Piana. Mais constant yo sali po ba ke o monta ina batwa mikolo bo. Après 15 albums maté qu'est-ce mo. Te bata mikolo wana ba ce sont des vieux oyo bazalaka toujours na Jibem Piana. Ba musicien na ye. Marguerite bakoli Mikolo. Te biso to mo mikolo po ani to mona bango kala. Ça fait beaucoup des années to mona équipe wana te sko ton to moni bango to moni ba vie ba kol. Même nga na tuna question tuni venanga sege minyo manyata na pesi mbote na tuna ke conseil wana na tuni pe venanga Rio venanga professeur Gilles Kibens to zala ki wana na Obed Nzau nouvelle énergie le mystérieux. Kolo nouvelle énergie au bed nzau tuzalaki na ye wana to sololi tuzalaki na batu ba jantamisina lisimo tuzalaki wana mais orchestre Jibem Piana na sepeli na fidélité ya ba musicien baza fidèle hein baza fidèle to ba mona ba bina fidèle balobani disons to ba mona ba Fabregas ba bina filé ba message Jibem sala bango pasi ya solo pote ba na ajo basala ngwana susu soki ba meki kolungwa pa jibe ba kosala nzembo ekosimba te donc ba lekisi batana bango général c'est kufi
ne bazana ata si baké poto ba ebelo bossa na poto te c'est mieux bazana sima JB piana po bazo ata mo ba 500 mo ba 300 mo ba nini nengezala kaka na nengezala kaka mais orchestre JB piana vraiment eza wow JB piana yaki tout ça qui est interview avant mon $500 avant mon JB $500 hein quoi ava star munene bah ouais ba ya vraiment ba tamo on a facilité de ouais ba star munene ouais ava star munene mais mutu na idéologie na ye JB a une idéologie avant mon a 500 balles tout le monde qui ba docteur rebelle tout le monde papa ba tu ba sali mulongo otale mituka batie libanda ngamu na oka passe na motema yo ba tambongo ba docteur ba ingénieur ba taminene ba sali mulongo hôpital mais ba ça ba mon na JB oye o paye $500 ba komi kombo na yo OK o vandi c'est ba bengi kombo na yo exemple Prince ça le sénateur au telemi au côté pa JB azali bo solo ina JB toi fucking kabo oye oleki au solo même mutu a saleka mulongo te na sepela ipo tangu basengi ba $500 na lobite ngala mama mulongo na sa note ngala na mbongo na mbongo na pesa JB mbongo ezaka moment moleka yena sale mulongo baka pesa $50,000 a pesa ki a pesa €50,000 OK ça a pesa €50,000 kabele JB $50,000 seul congolais oyo a pesi JB piana mbongo ebele défendre na ba docteur ah bah docteur va pousser naïté il y a un président il y a un homme d'affaires même n'a docteur n'a pas ingénieur n'a pas politicien n'a pas nani caméra ata mutema ya mabe yango kolandela muninga kolanda vie privée ya JB partout JB no allez comment JB ko sala kimaye JB ko sala boy ozomona ke apesa muninga ka pasi Moninga en pleine concession nenga jiba no mabongo cette tension est mataki à quoi il rôle papa Wemba donc biso to perdre ba musicien liko ba politicien mboka la perdre ba Nicolas ba politicien mboka oyo to perdre kaka ba musicien jibe pia pas azalaki na docteur azalaki wana te docteur azalaki so akoyaki soki akoyaki ya on senga na ba musicien botambola na ba docteur jibe tension matie abandi komela mai ebele so attention mata point komona caméra na mida na Masaro OK pe Masaro azingaki telema ya ko ba mbongo ovike batune ba pekisi Masaro ba mizembo alina ba mbongo batune ba pekisi Masaro na ina prison comment le banane te Masaro sabima makama c'est sila Masaro bazwa ibima te caméra za innocent caméra c'est ko détourner mbonga Congo te ezaki mo erreur mo esala nini 50 millions so 500 te wala za erreur esala makiana tango ba juge ba comprendre que caméra za innocent ne ba bimisa caméra ba bimisa Masaro ba bimisa bien père wana na père na Jamal pe ba bimisa Jamal na mito aza ke États-Unis azonga mboka na ke na zonga mboka ke na États-Unis aoya su Congo po atonga izine mo nene izine ya béton kaka na ba Congo ba sala ngote papa te ba Congo ba kokate Jamal aza makasi c'est ça conseil na bandeko caméra parfois caméra roule na biso te mais bandeko na balandi bandeko ya caméra ya fi na biso vital caméra les pacificateurs ya za pacificateur alors to sengi na ye atika JB à l'aise et là ko on est les kaki eza passe ngoro za la perte pona perdre musicien artiste munene ya mboka na biso Congo likolo ya vital caméra vital caméra atika JB à l'aise Vital Kamere azwa déjà moi si à JB azwa bana ya JB azwa famille ya JB mobimba adopta bango alors papa chéri azawana aza responsable ala balar na ye azana makamune bele Vital Kamere toyebi ki azana balar na ye pe aza mutu munene na mboka na biso Holanda mais atika JB piana à l'aise donc ba pesa ki invitation wana ke yaka na anniversaire tant qu'il y avait que JB Azawana, JB Mtarobeta, il fallait pas y il fallait pas y oui que eza passi tout bas orchestre mobimba palpite koti c'est mignon azu vertige obeta trouve mais hein mon problème
Total kuna nani Lissimo Jatamisi. Non, orchestre mesure palpite. Orchestre mesure palpite kokota ka caméra. Caméra Scott tanga koti Jibe aninga déplacer mukiebo caméra yeka kaka côté Jiba zalaki. Atelemi na so na mutu mowe. Oh, Jiba leki ka mupandi. Tala niveau mutema. Le beat ya Vital Kamerhe za nini n'est pas Jibe mpia. Le beat oh to mona ki na beat ya Kamerhe zaike Jiba sa la crise. Oh. Mais Dieu est grand, je vais saluer Christ. Ok, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez vraiment, deux ans à Zoom Mayo, en tout cas, ma cambo va politicien, plus botika musicien, biso kimia. Botika ba musicien na biso kimia. To koufela Papa Wemba, to koufela Pepe Kale, to koufela Madilou, to koufela Nani Sus, Balwambo, to koufela ba grand ebele, malgré to tire la papa na biso moko sa buzo ba nazo koufate, aza nanu, kofelo mide. Na kisu ba bengane aux États-Unis. Papa o to tira na yoana to ke ba to tche ba Kofi ba Jibe ba Wera ba nani susu ba père o to tira na mo ba Jibe ba Wera ba Fali pou ba faire ba Mike ba père na ba héritier na se ba ba politicien wana to ke na se ba politicien bo tika ba musicien na biso kimia kolanda bozo iba mbongo l'état bo na ba sa musicien please basi baze belata na food sisa basi baze belé fort na Kongwana basi ya mingando bazali biloko basi ya batu kolanda baona sima ba politicien mboko na biso na mbongo na l'état boyiba to mna suka zoom pesa message poto ya ngwana ndenge Yannick Wenga lobby je dis un grand merci na j'irai c'est Toyaskin ce gazawana babi j'irai c'est Toya mbanza toujours bon moko mbanza oye j'irai c'est Issa merci beaucoup na princesse le sénateur à vie champion Adoule Maboko. Champion Adoule Maboko, merci beaucoup. Na manager Biko. Manager Biko, merci beaucoup. Na manager Pape Mineza, merci beaucoup. Na Bofa, Bof Toyo. Bof Toyo. Bof Toyo. Oh. Baono, baebi, de Bof Munduki. Merci beaucoup. Na le seigneur de la ville, Mohamed Moleka, Moukolon Toukou Mvouano, Alexis Moleka. Na Kinshasa kuna DG na biso ya Toleka 35. Merci beaucoup na Faïda Manya Kapinga. Merci beaucoup na Neuronion vraiment balobi Fondation Trésor Mouchi. Fondation Trésor Mouchi ba musala bien. Merci beaucoup na Héritier Watanabe Gogan Motona Tembe. Balobi Stade des Martyrs yangoyo. Stade des Martyrs babi le 25 décembre biso tout jour à Noël, jour où il y avait na biso ranson à Botamaka, to kuta na Stade des Martyrs vraiment to za la wana. Tous à la Wanape, tous fêter ensemble en même temps. Après na Johannesburg, balobi combat, ezali, diedingo déjà ça awa, mabokotomo, bakacher nyonso bazali déjà awa. Le 10 oyo, le 10 décembre oyo, na pa yakipa, et pa yakipa, tous à la Wanape. Jeudi, conférence de presse ezali, mutunyo saroya, aye nae pote, tous à la toujours ensemble. Merci beaucoup Erzoum Bayo, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Kimia, Evan Mabota, Mwabino, Zaki Wabino, Moto Tona Kibunzambe, Yannick Wenge, Bissoso Nzambete, Maratro. Merci Nabato. D'abord c'était Alex Moulimbi, Mokonzamboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup à Alex Moulimbi, Mokonzamboka. Merci beaucoup à Batutu Bozarata, Tala Bisso, 3 fois King Kabo. Merci beaucoup na Chinois Kayumba Malembele et pourquoi pas na Selenge, 3 fois King Kabo. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Papa. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines